nini. Vidéo na après. Long story short, tozalaki na date ya shooting, Oui. Date wana, il fallait to sala j'ai dit wana, to solaki na téléphone on Wednesday. Mercredi na ebi tozana shooting na oyo, please don't be late, obi na kozala wana na koya. Na lui OK. Tata wana na jour ya tournage ayaki na été. To bengi ye na ba ya église na ye ba bengi ayamba ki téléphone te. Ayamba ki te ba message he was ignoring the messages. Wana sa sali yo makamba zo yamba soute. Oui, déjà wana to sala ngo 3 fois. Oyoki. Alors après tant yaki te na sali 3 fois obeti kaka moko sikoyo malgré to sala ki opasi wana me ozonga kisubo bandela batu mibale lisusu. Bien mosusu to kenaki studio. Okay, studio. To siliti to studio. We finish at 12 a.m. Déjà to koti dimanche. Okay. Tango saki kobo ezalaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akendaki kozongisa ngani na ndako après studio session. Akei atiki the producer. Ya tango to saki kobo na voiture. Ser na ya zalaki ezalaki biso bisa to the producer nga na patawana. Oyoki. Tokei studio to silisi. Akei atiki nani what is it called? Producer wana ya show ya oyo bazali kusala. Producteur. Ya show wana the show. Tokei atiki après nazali kovanda na nani asima kuna. He reached out his hand abali kosimba nga because nazaka na mapwale dele abali kosimba he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after I bisinga binisa kaleso. Okay. As he was driving, I took nazaki kosala wi buzo bananga nazo nima wi nasala ki nyoso azaki ko exam. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais bongo muto sepela na ite loko te ka yebiso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondima makambo wana nyonso. Ouais, buzoba nanga ya nandimaki nyonso nazali kosala nyonso azali koyebisanga. Oyoki. Nazali kosala. Oyoki. Alors, tango etinga na binisa nini kaleson de azitambisa akei a parquer voiture na ndaku oya vana he used to live at. Ndaku na ye akala molile zaki wana. Eza commune na ebi nanga te ba na ebi te esika zako ye bisaki ngake o ndaku wana pembeni eza esika na bana kovanda kala. Oyoki. Ezaki mosika te na studio ya batu wana. Oyoki. Tokomi a parquer voiture à côté na you know the back seat tout ça les kombo na voiture après a isinga ok koya na église na tongo na lobi wi na koya akei atiki nini na ndaku. Oyoki. Wana ezalaki balami bale balami satu ezalaki wapi ezalaki na ndaku na ye ayaki kozwanga na tongo na ndaku na biso place na zalaki aye kozwanga asali nini ayaki ye moko te ayaki na nani ya porte those I don't know what I can call them azaka na petite moko boye afongola ka ye porte donc it's like neti bana misala na kine aya na garçon wana bae bazwinga tokei na ndako jour wana tango to nakotaki na ndako tobani makambo tosali ekobo wana ya mbala misatu alinye azwaki telefone azo ibisanga ali donc azwaki telefone azoloba o to filmer tozwa wana telefone na ye azwaki telefone po azonga ba oui azwa nani photo mibale mais vidéo alipona boyaki na bisi pardon why do you want to do this nazana bana naza marié pourquoi olinyo ozwa ba vidéo na nani olinyo to sala sex tape alobi eza souvenir he's tried to sweet talk me through it alobi chérie moni na niga kana tikala na souvenir azolobi sanga na just those sweet words so I can accept
asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki moye nyonso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu na zozwa telefone na zokango na I started hiding my thinking my private part na tango azwaki ba photo wana I had something on po jour to salaki ekobo wana na bimisaki elamba langa te na zalaki na robe ya rouge ya mukuse see-through you see. Donc, yeah, Azaki Bilamba. For me, I had the dress on because Nazaki, I wasn't comfortable enough kolongola bilamba on someone who's not my husband. Oyoki. Yangwana na tika laki. I say na longolango na lobby te na kolongola te.